Shalom, soyez les bienvenus dans l'émission Tout sur la Bible. Émission Tout sur la Bible, on est quand même bon na Sister MG. Sister MG, avant la bande d'émission, on a vraiment tout s'abonner, tout s'abonner massivement à Marie-Grace Taylor TV. Marie-Grace Taylor TV. Abonnez, partagez et ça a vraiment bien commenté. Question, te répondre. Ce que vous voulez sa biso, bosunga biso, penelo kumo kwa erreur, to kuko sal, to salaki, et ça la biso bien. Quand on a bamuta koka zate biso stozo yekola, to yekola kaka. Émission to solo la Bible. Pourquoi émission to solo la Bible? Parce que naza kamingi basé na ba exemple où ils en a kata Bible, na ya kapé de fois, na ba version nanga, pour na kope sa, bananzambe, kope sa, peuple de Dieu, partout besoin. Le mission nangai, to solo la Bible, na qui sur ba maman, kolobela ba maman, ko partager na ba maman na bana. Par rapport ya oezoleka, oelekaka, oeleka. Naza na émission nanga wana, vraiment partager vidéo, ne na bisija le leza kenda tozo sur ba maman na bana. Tozo sur ba maman na bana ndenge nini. Bible lobi bana bazali pamboli oeuta ke pa nzambe. Bana baza bénédiction oeuta ke pa nzambe nganga mutapesa ngote. Muta mokili, muta pesa rate, eza nzambe muta pesa bana po bazali pamboli. Siko na kati ndako so bana bakomi kotungisa yo, li pamboli uta epa nzambe ekomi kotungisa yo te. Siko so ekomi kotungisa yo, eza likambo moko boye. Ali na kati ya misoto sur la Bible, toza yesu na papa BBC bana na ye. Papa BBC bana na ye, mama zalaki wapi le papa BBC bana. Le papa zo BBC bana, mama zalaki wapi. Yango tozonga kaka na lobake ndo ba mama muta simba ndako mama mutu na kolba ndeti nini mama mutaza clé na ndako aza master key oye fongola ba porte nyoso tu mama papa ko zaneka clé me fongola ka eloko moko me yo mama oza master key oye fongola ba porte nyoso tu. Alors il faut oser la moisi ya mabondeli. Maman faut oser la femme de prière. To mona to kota miming na to koti ming na distraction. Diable me meli biso ming na distraction pour ya ko détruire ba famille oui bien. To ba famille ba oser eza détruire ma kasi. Et bi ma kasi. Na nandi ba ndeko basala ki ba biso belé papa baby si bana na ndako. Maman zalaki wapi? Maman soit qui sa prière pour nanga analyse dans la salle ndamutana ndenge na yanzimi azala moto anzimelaka pour nanga maman soka zalaki ko kende église ya mosa ko za mabondelité ko kende église ya ko iba nzambe te ko simba mikolo tanga kombo nzambe zate ko salela nzambe to ko iba nzambe ko salela nzambe te ko banga otambwa na banga nzambe te futa mwana banga nzambe mama soka zalaki mosa mabondeli mama o azalaka mosa mabondeli na kati ndako na ye akoyeba quelque chose comme ça salama nzamba révélé parce que nzamba bi invoque moi ce que invoquer nga na olaxo makambo e bombama nzamba olaxo makambo oye bombama nzamba olaxo makambo e bombama ta papa tsazi ton belé ko détruire bana na yo ozaki muta prière te soki couple o ezaki kotambola na kobanga nzambe bazaki bato prière mais papa linga sa makambo te parce que nga banga nzambe ba keno e abomination on a ngina sala nzambe déjà aboyango na kata Bible na ko sala moté siko tellement maman tellement vous emporté na ba distraction belé bah, diable à côté, à régner, à vandi. Les gens disent, le voleur vient. Diable moyiba ya kapona ko bebisa ko détruire ko yiba ko panza. Yango sikolo ko diable salaka. Akomo rôle na yango wana. Aya ko tu détruire a panza longoli bino kimia. Là longoli bino kimia ya sali rôle na après ki. Rone musala na ila rasali esimbi aprake yo tikali na bapasi yo tikali na basusi wapi nzambe wana wapi kasi boy te kozaki na nzambe te soko za na nzambe ba citation mso kolek soki vraiment ta mona banga nzambe ba citation mso na vie na biso nzambe permettre ngote a permettre makambo so pe kolese biso makambo danger bongo ba abomination bongo nzambe permettre ngote po soko za mwasa mabondeli waki muta mabondeli nzambe révéler ta danger ezoya
Nenga ebisaki Caïn. Diable a temi boso porte na yo. Faut faire attention à kosa yo. Ezaki sko kita Caïn andimata andimate. Caïn tika ki porte diable a kotaki. Persala ki ndeko le mabe. Ezali ebele ndenge tozo mona na moya lelo. Ba maman, faut to telema. Diable aza ko telema. So kasi diable aza ko la diable aza ko telema. Omoni ba audio to yoki ba ndeko na biso abasi ba maman nganga basa ba nganga ba kanga mibali na ba kisi ba jeune fille. Et ça n'est pas sina mawa. Donc wana mususu famille na ye mobimba ba lakisa bango ki bonganga. Ba vivre la bango na ki bonganga. Aye pa komo sala musani ya komlakisa baninga na ye ki bonganga, komema baninga na ye pa bonganga. Ba kota ki bonganga. Soki bana wana ba yeba ki nzambe. Ba ndeko na basi ba yeba ki nzambe. Le ndeko ela ki bango ba biso makambo pa la biso ezalaka te biso toyebi nzambe. Mais balakisa bango nzambe te. Muninga lakisa bango ki se pesa ka bango pe bakei. Nalo baba bien ko sa ba émission eza vraiment bezo sunga biso et pesa mayele. Ko sa ba émission ezo aider biso. Mais na ko vanda 24 heures sur 24 heures na sala ka émission. Na ko sa vanda 24 heures sur 24 heures na kindaka ko tala tala ba live abato. Tala ko vanda na bala na ngeza wapi. Tala ko lakisa bango vie. Bana balakisaka bango vie na âge moke. Mais Bible ele bana biso to mema bana le bazamu kié. Et pas nzambe. Le ba okola, puberté comme déclarer bango, monde comme déclarer bango. Bako kende na bango, mais bana ko bunda na makambo e kota kati na bango banda bo mwana. Makambo e vanda kati bango makambo banda bo mwana. Makambo ba yebi banda bo mwana. Suka bazongaka. Soki to milakisa bango nzambe te, to mema ba opa nzambe te, mokili ko benda bango et que dominer bango. Po Bible ezo bana biso tozala kati ya mokili, mais tozala mokili te. Est-ce que tu es bi? Tu vivre na kati ya mokili, tozala mokili te. Bible ezo bana biso bongo. Ah oui hein. Tozala na kati ya mokili, tozala mokili te. Tu vivre na mokili, mais tozala mokili te. Distraction est belée. Moi, là, je suis en train bien à ma bé. Oh, là, qui s'est fait loko, eza yo, ya yo. Et loko a yote, conviété. Conviété. Ya yo, eza yo, ya yote, eza yote. Ya yote, eza yote. Oh, là, c'est déjà moi, na bongo. Kolula loko muninga te parce que kolula nebe maka envie ne comme qui jalousie okomo koma eloko okomo ka pose loko na ekoma yo là okomo ka pose loko na ekoma yo yango kindo sala muninga mabe so tango mwana zoka makambo wana ke na banda bo mwana ke yanga te za yanga za yo même atale bala bazokola ba bébé osaka loko muninga momuki abotoli muninga eloko na ye yo pe ote tika ekaka non. Zwango zongi sela muninga loba eza ya ye ya yote senga. Ebanda kabongo aoyeba ki eza ya yote sena senga. Toza tellement porté na makambo ebele. Eza ba couple mususu mama zo bima mobala zo kota. Mobala zo kota mama zo bima. Bana ba vivaka na ebite. Bana tonte. Te ezate. Bana ba oki zwali banda te ezate. Témoignage mona yoka ki bana mona kati Angleterre awa. Mama sala li kelemba donc au mona li kelemba mbongo na ndako bloko ezalate ko bana na vacances bazui vacances ndebika bana ne baliaka. Nanda kubloko ezaki te siko bana mibale ba ostambola nzela bazosola mutu akina sima bango azoka bango bazoloba ke non toki ne biso te pas tantine na toki de kolia nanda ko eloko ezate mama sombaka biloko te kaka akendaka kayu akei kayu ba ambiance ba muziki ba réunion mbo ekendaka kuna nanda ko eloko elia ezate nzala toki ne pas tantine toki de kolia et ça les passe moi la bongo so bakangé na chefa ko yiba o condamné. Vous condamnez. Vous condamnez.
Ponzala ko lia na shop. Donc il ne sont pas tantine, na ba pas tantine ba le bon no biokuna. Ezala raté. Mama, zonga mama. Zonga mama. Maman a contrôlaka. Ma maman kalabazaki soki déjà ka mwana bandinga zwa kaka ba période adinga koma ba zwa ba règle na ba période na ye esa yebi. Akomola kisaye. Ba maman lelo nende mona zwa période na ye. Nande ba do wisombela na ye. Le quoi de école la kisarabango yekuta yebite. Apela tanko chichi ete akola kisaye pété ke non moni ndo za boité. Belé na kata Londres et bien na kata poto pardon. Ambiance kaka. Teta utoza mokito sepela. Habito sepela pour me tete to sepela on deni. O sepela. Les diables aka les voleurs aka si quoi voler, à détruire, à égorger. Ko sepela ne si là. Et comme akolele comme maman. Ka bato bande ko sa bande ko sepela na bango ba réunion ba musique bango kamba ko motonga ba ko moseka yo ba ko mochola yo ba ko mocha ye esikizate na mokili mama na bombi mwana na kati ya libomo ndo bomba ka mwana atala rabimi fo bomba ka ye lelo makambo ezokende do makambo bible boyaki bana biso ba osala ngo tomoni ndeko mwasa kufaki awa bo ba pasola ki opération awa bande basai comme émission ye a la papa ya lobi to benga enali ye pa ye ko loba na biso ba noir ye pa yo loba babalana isalate so tango la sa mona tete yo monenga na boti yo fofo boto memelanga bakoko na posa bakoko noir ata adopté ezaka différent kwa bimi na libumu na ye pas na makila noir ezalaka bongo akwa adopté même aki o abimi na libumu na ezaka les deux ususu alors faut la sa mona kenonga pe na ozela Bible boy boy Bible lingi boy Bible lingi boy Bible lingi boy boy so tango yo zo la sa mona te mwana okendo zwa oya libanda o monguna opesa bango la oningo simba muté comme il est trop tard ba yibi o mwana o sutuka bota usipe mwana perdre mwana kufi ubanini maman protéger abana quand ndingo protéger kena kata liboso il faut protéger maman za maman mabondeli moyiba yo kota te moyiba kota na kata papa na pas détruire bana a détruire yo vie mobimba vie baby vie bane baby baboti ba papa na bango baboti ta mobala mama baboti ta papa vie baby o changer histoire wana te bana wana le ba okula ma mingi ba mama ya rôle na biso to bongisa ya rôle na biso to telema to telema pour la ndaku na ufo telema pour la bana na ufo telema na prière telema zamba olaki a révélé yo loenge za na suka te ebele ba yiba bango makambo likola loenge ebele ba perdre ba vie likola loenge tam suri ya benga mana loenge te balandi baninga a perdre vie tam supilo au moins salami ya mabe ba nyoso tout loenge ndimela bango tam suri ndimela la yote pe sa vie pa nzambe luka vraiment pour na banano ata ozali yo mo posa na muto ba bima ko bima bima mais mama malama bongisa nanu nyonso abongisi nanu après bimi abongisi après bimi akoti kanda kune na désordre te abongisa na prière abongisi abana na ye ya kolia komela bongisa mobali na ye
kovanda na famille, prière à famille, dialogue à famille, obi dialogue eleki nyonso. Prière à famille, dialogue à famille. Yango wana esalaka ke non. Tozo yeba. A mwana oyo na osolo yeba ke mwana oyo ya penser moto. Penser à moi, penser à mon bal dans solo. Mais tellement bon vendre en famille te. Oui, bah de l'autre côté. Bon prière qu'en famille te. Nous allons révéler biloté. Papa malam baza, a maman malam bazali. De tout vivre dans le monde moko boye. Maman comme banka kotika mwana na papa oye moko aboti te. Wana diable akota kikat na ye. Soko oza ya nzambe. Zana confiance en nzambe, nzambe va protéger au batela. Bo kokende église za osambela te. Na répéter kokende église za osambela te. Ba biso to bando kokende église na siso mela na bière nanga whisky nanga na sisi ko bela cigarette nanga après na ki église. Eza osambela te. Na sisi pe na zongi na le shingom po ba yokanga solo ya cigarette le na zongi na meli pe na continuer vie nanga et on va kokende église za osambela te. Mais mukolo yeso na betaka porte kaka porte a beta na fongola te moko fongola bou a kota na des autres kota bou a s'installa a vanda a konza. Ne o comprendre que kokende église za kosambela te. Kokende église za kobanga nzambe te. Kokende église za koyeba nzambe te. Banga nzambe. Luka nzambe. Yeba nzambe. Yango nde ya motuya. Église ya liboso eza yi prière na yo ya kobanga nzambe. Prière ya na otosa nzambe ya koyeba volonté nzambe mabeni no malamu ni no sala mabeni no sala te. Ni no sala te. Lolemi na otambola. Conseil nanga émission tout sur la Bible nous avons poussé ce que la vidéo au partager massivement. Vous s'abonner à Marie-Grâce Taylor TV, vous partagez. Si tu as commis 1000 abonnés, vous to bando sa live pour le moment to sa live penza. Mais si tu as commis 1000 abonnés, vous to bando sa live. Partagez, abonnez-vous massivement à Marie-Grâce Taylor. Marie-Grâce Taylor TV. Et ça biso bien. Mbote la bande ko nyonso o bolanda vidéo nazali pamboli conseil au portant ko finga kate. Ko finga kate. Tamso maman na pe balobaki na yebo ya finga kikaka. Mais lelo ko bisiko koluka. Ah so na yo kaka. Tito finga kate. Conseil bazwaka. Ya malango zwe mabe oboy otbwaki. Musupozo vande ko mukosala ko analyser ngo. Place inozo te. Kosa kotala bandelo ba life eza mabete. So na bina tala raté na kosi. Na mona nzambe na kosa te. Eza ba ona tala ka ona monike non histoire o ya conseil. Net histoire o na yoka yokaka. Na moni pe histoire na landiango bande ko basi ba kota banda ko banganga. Esalinga somo nzoto malili. Somo nzoto malili. Ba jeune fille ya banganga makasi bongo kota ki bonganga makasi bongo kukumisa pe nganga donc nzambe ezali kola bande kona biso basi ba pesa be pa nzambe rekole ki nzambe zate kozana nzambe le kinyoso la reine Angleterre a kufi il y a la diamant des diamants Emily tu allais na kata frigo ba diamant esikali. Elle indique que tu fais tout ça, et pour faire vendre tout le temps, et royaume na etikali. Reine na etikali. Reine le kaka teza nzambe. Reine, qui reine. Ce qu'a prometté qui biso que on a collé na East London na mois août, na mois octobre. Il était ça quand ça comme octobre, tu vois là et reine na collé ka. Reine na East, na nord, na sud, mais à Souki na septembre, à côté n'était. Reine où il est kakate, ils a reine en Zambie. Et moi bah tout bon de tout bas que non, que ton reine vienne. Ils a reine en Zambie. Partagez vidéo, zo conseil ou Zamba pambola bino, Zamba pambola de konyo so bolanda vidéo ou vous abonner massivement à Marie-Grâce Taylor TV.
Marigaska Taylor TV wana ezaki ya bino pardon Miss MG. Donc merci tokutani sumbala sima na mission na biso kaka to solo la Bible eloba na biso nini Bible eloba na biso nzambe nde mutu abatelaka Bible ezoba na biso tokomi na sukaton Bible ezoba na biso totambola na obanga nzambe Bible ezoba na biso bana bazali pamboli eutaki pa nzambe Bible ezoba na biso tosenga nzambe opesa oza na moposa koluka note nzambe opesa apesaka nyonso ti lelo asalaka na ye relation na yo dépend na pasteur te dépend na mutu te ya kweyaki ya sala ki boete ko juger pe bango te nzambe bo juger relation na yo dépend na yo na nzambe na yo poso liboso nzambe ozala face na liboso nzambe ka yo moko nani mutu pasteur te mama te ndele ya te leki te mwana te yo moko alors bongisa yo moko kokondane ka basali te po na tika osambela po na pasteur asala ki na tika osambela bote on eza ba ja diable bondela pour la basali na ye yo pesa vina pa nzambe landa nzela nzambe mama protection sur les nzambe na kata mondo ndoki to vana na bandoki to lela bandoki to lala na bandoki to yibiso za nzambe te a détruire na bana na yo il faut za nzambe po yeba bango alors muto ko batela to ko protéger bana no ezaka nzambe nzimela ngazaka nzambe nganga a protéger na été o biso bakanga biso basokola biso tezala te ka nzambe wana yimta longi sakana nyoso wana tokutela mbala sima merci nzamba pambola bino ciao